Bonjour Banazambe, bonjour peuple de Dieu. Les amis, les sous maman Elaja, na yesu ko partager na bino bolam na tata Nzambe. Bolam na tata Nzambe ope na bombi yango makala. Les allez toujours ko répéter, les allez toujours ko ya na bomo na ngai. Yango na lina partager na bino Banazambe. Bokanga na Nzambe, bosala relation na kasi na Nzambe tikite na bondela. Merci Père éternel, Nzambe na mavula nyoso. Merci Père créateur, merci le créateur de l'univers ainsi que de la terre. Seigneur, je te rends grâce, je te loue, je te bénis. Tu es au milieu de nous, Seigneur, sois avec nous. Ne nous abandonne pas, ô Père éternel, notre Dieu. Nous avons kotika bisote, batela biso bomba biso tango nous bisika nyoso. Batela pe bomba mutu nyoso aux occasions ya koeba kolanda message o. Saint-Esprit yo lobanga na lobate. Nous avons assisté ngai na nyoso tout mosala opesanga na kosala. Nous avons makambo na ko partager na bana nao, ils allaient très profond. Nous avons visité bango, protéger bango. Saint-Esprit zana moko na moko kolanda message o. Na kombo na Yesu masian zamina bomo na lobi. Amen, amen, amen. Na ko partager na bino makambo oyo. Ezali très profond. Na na loba yango te. Mais na koloba yango sikoyo parce que tata Nzambe apesinga permission ya koloba yango. Yango na bomba ka ba message na ngabo mona tanto après une année, après 2 ans, après 6 mois, 9 mois, 8 mois na ko sala vidéo. Na ko yebisa bino ko sola na bino à travers oyo babengaka kobima na nzoto, la sortie du corps. La sortie du corps, verset na bandoki. Il y a des choses différentes dans le banabino. Sortie du corps, il y a bisoba na Nzambe, ezali. Sortie du corps, il y a bandoki, ezali. Nzambe soit le coma sans joli, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Bana Nzambe, ceux qui Nzambe zo laksa biso makambo o ezali pona koyeba kosunga yo, pona koyeba kosunga ngai. Tozala mayele. Makambo wana elekelaka ngai moko esali makana bo moyo na ngai moko Nzambe alobaka kotilize ngai moko po ete ayeba kopesa ngai ba message abaka kotilize ngai moko po ete ayeba kopesa ngai ba message na partager na bino mamela ja komi ndoki mamela ja komo bima na nzoto na yo koyebisa bino makambo oyo po ete boyeba yango bandoki babimaka na nzoto biso bana Nzambe pe tobimaka na nzoto. Na quand ezalaki 2 mois déjà passé na banda osala prière moko boye nazo sala prière ma moko na lali na butu nazo ka molimo na Nzambe ezali koloba na ngai bino nyonso boza bandoki bola nanga très bien bino nyonso bozali bandoki alamiki biso nyonso toza bandoki ndenge nini Nzambe ngai na sambelaka yo na komisusu ndoki ndenge nini o molimo nini ezoloba na ngai esiste nga pende lobi na ngai bino nyonso boza bandoki na lamuki na bondeli Nzambe eleki na kangamaki na eloko wana esalaki nga pasi na motema ngai bino ngai na bondelaka Nzambe ngai mpe nakomi ndoki na ndenge nini bolanda ngai balamu bana Nzambe nasala toujours ba video na lobaka bino bozali milimo nga pe naza molimo mutu nyonso na se na moyo olotaka obimaka na nzoto yeba ke poza moko ya bandoki nazo ko kene malama malembo bola nanga bien po te na expliquer bino bo comprendre makambo oyo na bondeli mikoleleki mingi après siko 1 mois uti kolekana molimo na Nzambe meminga susu makambo wana oyo lobaki nanga bino ntuzuba boza bandoki parce que nazalaki penda 13 ans kina yango ba moko molimo na Nzambe bandi ko expliquer ngai oui bino nyonso tu boza bandoki na ndenge nini bondoki ya bonzambe ezali bondoki ya Satan ezali na benga ngo nini puissance voilà na benga ngo na bo na benga bondoki te po batu mtu bakoloba bondoki te na benga ngo boy po te batu mtu sono bakola na milimo te bakomona soki mamela jazolo bemse makambo nini o boyo kaka puissance des ténèbres eza bondoki o boyo kaka puissance des lumières ezali bondoki ya Nzambe. Donc bondoki ya Nzambe ngena lobaka mingi makambo na Nzambe ba tala ba video nanga kala na lobaka toujours makambo na Nzambe eleki bondoki na kibondoki na yebaka pourquoi na lobaka yango lelo na yeko yebisa bino yango makambo ya Satana ezali ki bondoki puissance des ténèbres oboyo kaka bondoki ezali misala ya mulili misala ya négative siko
puissance ya lumière ezali kibondoki ya nzambe na kati ya positivité. Na kati ya positivité, na ndenge na kati na positivité. Ngai o mamela jabozo mona, nzambe abimisaka nga na nzoto. Na lobaka na bino toujours biso no toza milimo. Nzoto physique oyo, nzoto mususu ezaka na kati na biso nzoto spirituel. Ngai mama Elijah oyo, nzambe abimisaka nga na nzoto mususu. Nazo bisa bino place bondoki yango ezali puissance ya molili na puissance ya lumière. Ngai mama Elijah, nzambe utilizaka nga minga abimisaka nga na nzoto. Nakolala boye, nasalaki na bino video moko ya kala, nzamba abimisaki nga na molimo bona moi na banda kosukola basai na cuisine, nzamba meminga entre Belgique na France, na moni bazo kanga batu, na sala video wana kala, babanda ko kanga batu, bazo refoule batu. Na kansa batu basabone na chaîne nanga, bayibi makambo neza video moko na sala kala. Na kantsezali na salango ça fait déjà 4 à 5 ans déjà les cas vidéo on nzamba bimisa kinga na molimo afimeka kinga entre Belgique na France na moni bazo kanga ba africain bazo zongisa bango na bamboka na bango bauta nzamba bimisa kinga na molimo ko bimisa le nzamba bimisa kinga na molimo na salela kango prière te na sutu kaka naza na place wana nzamba bimisa kalisusu mama Elijah pona kende ko défendre batu quelque part na ko vanda bona ko mona ndoki moko alingi ko attaquer mwana nzambe na nzela nzambe na ko sutu kaka nzoto nanga ona lali naza quelque part nazali ko bunda na ndoki ngai mama Elijah na ko sutu ka ono tezali na pesa bino makambo elekela kanga mama Elijah ler nzamba bimisa kanga na molimo na sala ka invocation moko te na priaka te ezali eloko moko ler nzamba moni likambo moko ezali ko senga esoki nini ye nzamba bimisa kangai na yebaka te ke pe non nde na vandi bonde pe nazo stana bino video nzamba koko bimisa nga meminga quelque part na yebaka te zeloko moko na preparaka ngote o ezali ki bondoki na nzamba na kovanda boy na butu na lali boy mona nzamba bimisinga ameminga na hôpital na kei ko défendre na kei ko prier pour na mutu azana mbeto hôpital mona pe mutu na biki ya mona kanti boyoka ba témoignage na vanda ki na mbeto boy na moni batu ba bimelinga nzamba utilizaka basali na ya solo po te bakende ko sala ba misala o yatinda kabiso ndenge sale makanga na yebaka te na mimona kaka na komi na hôpital na mimona na komi na place moko songolo nazali ko sala bien na kati ya shop na kokena kata shop ntamsusu na village vandi nanga na moyibo na salon na ngai na lali kaka le na okanga misu pa na mimona na bimi pena do nzamba bimisinga ameminga na kati na place moko kolakisanga makambo o ezali kibondoki na nzambe o ezali puissance ya nzambe ezali pona kokende ko sauver le nzamba bimisaka ngai na kenda nde ko bunda na milimo mabe nzamba utilizaka bana na ye o toza na se na moi basali na ye solo tozuvani na se na moi toliaka fufuna kwanga tosalaka nyonso moto asalaka nzambe wana utilizaka biso ngai nzamba utilizaka nga na ndenge wana utilizaka nga mingi na kovanda bona komona na bimi quelque part na kena village moko boye kuna bato basali ko bunda bato do kimi ezate nga na kobima kuna mokolo mosusu nzamba beminga na village moko boye na komi na kati na village wana na résoudre problème na bango ya o bazalaki nango na kati na village wana siko komi led na nga ya kozonga ngabi mongo siko nga na bato bazo tuna nga yo yaki bo ça va bo siko résoudre biso problème na bondeli pona bango na tei bango loba na nzambe sili après na zonga na bino na bimaki na kati na ndako o tika na zonga kuna na kokende na koti na kati na nazali penza conscient makambo to nazali ko sala na place wana eza ndoto te ko bimina kati na nzoto na ndoto ezali deux choses différentes nzambe abimisaka mama Elijah na nzoto o ezali kibondoki na nzambe nakendaka nde kosala mosala ya nzambe nzambe akomona keno eloko moko esengeli asala quelque part akoutilize n'importe quel mwana na ye ya mosala ya solo oyo abengai na kosala na bilanga na ye po takende korésoudre problème wana ngai oyo nzambe abimisaka ngai na nzoto bambala ebele awa bino botongaka bato na kati bandako na bino awa bino bokritikaka basali na nzambe na kati na bandako na bino bozotana ba video bozofinga bozotonga boyebi te soki mama Elijah azaka na bandako na bino koyoka bino komona bino bosala très attention boyebi te ke soki mama Elijah azalaka wana monaka parce que na koko vanda kaka boye eza na vandi na nga na musala boye na molimo na nzambe kobimisa ngai mais sikoyo côté négatif puissance wana ki bondoki ya côté ya Satan na côté ya monde des ténèbres bango avaba bima na banzoto na bango basala ka incantation mais biso bana na nzambe avant to bima na banzoto na biso to sengaka ngai mama Elijah na sengaka yango te ezali loko moko automatique mais siko côté mwana mutu ya Satan akendaka bandoki babima ka ndenge ni bango avaba bima bakende koloka basala ka incantation na bango
ba esalaka ba invocation na bango ba kei kuna bakenda ko kende ko détruire ko kenda ko bebisa. Mais par contre ko bima ya biso bana na nzambe ko bima na biso na nzoto bana na nzambe mingi le nzambe abimisaka ngai ezala pona kende ko défendre, ezala pona kende ko bondela pona bato, ezala pona kende ko prier pona mutu na mbeto hôpital na ko sutuka na zana ma hôpital moko quelconque na bondeli pona mutu mutabiki wana pe na zongi na ko zabona kena na lobaka toujours na bato bazaka pembe na nga un jour kaka ndenge nzambe abimisaka nga na oya ni loko mususu na maboko un jour siko kibondoki wana ezali kibondoki na nzambe pona côté positif biso pe to bimaka na nzoto lokwa bandoki nzambe muta bimisaka biso mais bandoki siko côté négatif ya puissance des ténèbres bango ava ba bima basalaka ba invocation bango ava ba bima basalaka ba incantation siko ko bima ya bandoki ba bimaka bakenda pona ko kende ko détruire bakenda pona ko kende ko boma bakenda pona ko kende ko envoûter bato bakenda pona ko bebisa misala bato pona ko détruire pona ko sala mabe. Par contre biso bana na nzambe tokenda pona ko protéger tokenda pona ko prier tokenda pona ko prêcher tant que le nzamba bimisa kanga na nzoto naza quelque part azali ko prêcher bato lo bana nzambe donc na bible nanga nazo tamba nazo prêcher lena ko silisa mbala moko nzambe moko azongisi ngai. Donc nazalaka penda mo bimba nanga nde bozomo nanga bona quelque part na kanza batu bamona kanga ba quelque part place nzamba mema kanga nga moko na baka un jour nzambe salanga ngolu ba place yo mema kanga le robimisa nga na esprit wana na ya ne loko moko na maboko parce que nazalaka totalement ndeka bomoni mamela jo pe nazali ko sala mosala na nzambe na place mususu na kosutuka naza na Afrique na kosutuka naza na mboko babengani Pakistan na kosutuka naza na Inde nazali ko prêcher batu lo bana nzambe na Inde ngai mamela jo le nzambe bimisa nga na nzoto. Mais par contre le bandoki babimaka bango va babima na banzoto na bango basala ka incantation ba invoka kamiloko na bango ya satana. Mais biso ba na nzambe to bimaka na nzoto ezali automatique nzambe le amoni ke no likamoko eza kuna akobimisa yango na lobaka makambo na nzambe lekiki bondoki na bondoki biso nyoso to tozali na bondoki ya nzambe ezali ya positivité pona ko kende ko résoudre pona ko kende ko prier pona ko kende ko bunda na kenda ko bunda na milimo mabe na kozabo na muni na zana kati na zamba nete batamba na kati na zamba na bilangabo babiloko moko mabe esprit moko mabe bato bazali boso milima mabe omona mutakenda ki na zamba bakuti mutu akona nzela akufi. Il y a des esprits méchants, il y a des esprits mabe etambola kana bazamba na ba mai ebundisaka bato omona yoko beta mukomsusu nzamba bimisinga na esprit abimisinga na mulimo bongo na keiko bunda na mulimo moko mabe ya makasi na ebite na benga ngondengene. Donc yango le tozali ko sambela bana nzambe bo sambela na vérité bo sambela na bosolo parce que monde spirituel ya monde dirige ka monde physique siko bandoki lere bakenda koloka bakenda nde babimaka na banzoto bango babimaka na nzoto basalaka ba incantation basalaka ba invocation ezali ki bondoki ya négativité kibondoki na bango ezali ya lumière te kibondoki na bango bakenda kaka kokende ko bebisa kokende ko pesa bato ba maladi kokende ko tia bato ba trouble kokende ko loka bato kokende ko sala kaka o ezali ya mabe. Mais côté ya nzambe na benga ngo bongo côté ya nzambe puissance ya lumière ya nzambe puissance ya sainteté ya nzambe lere ezali ko bimisa biso bana na ye tokenda nde ko sala mosala nzambe yango molimo lobaki nanga biso nyoso tuto bino nyoso tu boza bandoki ya ndoki négative ya ndoki positif puissance des ténèbres yango merci Seigneur ne komama na kati na Bible puissance des ténèbres c'est ça le kindoki oboyoka ka puissance ya ténèbres ezali ki bondoki oboyoka ka puissance de lumière ezali puissance ya nzambe ezali toujours positif pona ko kende ko résoudre makambo pona ko kende ko prier pona bato pona ko kende ko bunda bitumba pona bato nzambe abimisaka nga mingi pona ko kende ko bunda bitumba pona bato. Dernièrement nzamba tukubimisanga na nzoto nazotamba na nzela moko bo namoni des jeunes filles bazotambola wana na yebi pays yango te na Afrique. Donc des jeunes filles baotambola koko moko yango na bo pesa ka bato bambote na banzela à travers message na to pesa bino leki awa à travers message onazolo basiko on nzamba bimisinga na nzoto. Dernièrement awa namoni bana mibala basi mwana mobali ina mwana mwasi bazotamba ba jeune garçon na jeune fille bolimbisa ngai na ba âge ya ba 17 ans 16 ans bazali ko tambola baza ba copain na copine siko koko moko na nzela atelemisi bango koko wana bandi ko solo ba moni kaka koko moko ya mwasi alati liputa mizipami na balabala azot atelemisi bango siko mbala moko ngai mbala moko na bimi na place wana kote na utaki na yebi te nzambe nda yebi
Mba moko bima na bimi na place na bandi ko attaquer koko wana. Molimo nanga deje moni ke no moto azali moto andoki. Alingi a détruire vie ya bana wana. Le na komi wana mba moko koko ngole ra moninga mba moko asiliki pena makasi. Mba moko na bandi na tunya ta bana wana. Donc ezali ndenge ba ange ba voilà na bima ki loko ande ba ange ba bimila ka bato. Bana wana ezolekela bango me mutu oya bimieli wapi. Moni ndenge ba ange ba pareta ka bato. Na bima ki na place wana lokola ange. Ngai mama Elaja na nzamba bimisinga na molimo na bimi na place wana lokola ange. Na kendaki ko bunda na puissance des ténèbres. Na kendaki ko bunda na ndoki moko quelque part. Na ke ko bunda na ndoki wana ça fait 2 jours le nzamba bimisinga na kenda ko bunda wana. Donc to bundi bitumba moko ngo ko lobeza andengene. Yazo sala ba incantation bola nanga malamu. Puissance des ténèbres le bazali ko bunda. Ba sala ka toujours ba invocation. Ba ngai toujours nazali ko bunda na ndoki wana à travers la parole de Dieu. Maloba na nzambe zo bima na kati na munoko na ngai. Donc ezali ko kende ko neutraliser. Maloba na nzambe ezo bima na kati na ngai pe maboko na ngai le nazali ko tiabo nazo tiabo moto zo bima na maboko na ngai munoko na ngai bima na maboko na ngai. Mamoko ndoki wana bandi koganga ozo zikisa ngai akei kuna lera azobi nazo zikisa na ba parole ezo bima na munoko nanga na moto banda ko bima na maboko nanga oyo le na tiebo nazo bengana na kombo na Yesu Masia kende na place mai bikauka na ko bundisa na kati na maloba na nzambe moto ezo bima azo zikisa azo ganga akei ya tourna ke donc azo ko se transformer ba ndenge bele na mbuma nanga misu bandoki bazali. Mais kibondoki nzambe leki bondoki nyoso tu ya satana. Kibondoki nzambe leki kibondoki nyoso tu parce que nzambe aibi milimo wana. Milimo ba bondoki wana bakenda toujours ka ko bebisi. Alinga kende ko mvute ko nuire mwana mwasi wana na jeune garçon banda ko tamba na nzera na kimia. Siko nzamba bimisinga lokola ange na place wana ngai mama Elaja 2 jours passés. Na bundine wana nazali ko bunda ya azali ko sala ba incantation azali ko transformer azali ko zo ba puissance ya ndenge na ndenge mais nzambe azali ko na nzambe donc l'air ngana azali ko prêcher loba na nzambe nazali ko loba na kombo na Yesu nazali ko loba na kombo na nzambe ko loba na ko moto zo bima na munoko na ngezo kendo ko zikisa moto zo bima na maboko na ngana zo tiabo ono tu nazo sala bo na maboko moto zo bima na munoko na ngezo zikisa nazo zika akei kuna tia komi lokola milinga mone milinga ti aiki akei milinga ngoko muke asali nini akufi a disparaître na sala kabino ba video mususu kuna bandoki na batwana milimo mabe eyaka na forme ya milinga ya mwindu eyaka na forme ya milinga ya mwindu akomi bon azozikisanga mbala moko lera akomi mukia aziki pena azokima wana donc azozika na kibomoto azo se transformer azokoma milinga lera azali kokoma milinga wana mais azali toujours ko attaquer ngai ngape toujours kaka na mabondeli moto ezosila kobima na monoko na ngate moto ezosila kobima na maboko na ngate ti lera aziki akomi poussière akwe poussière akwe na mabele mbala moko pe nazongi nalobi nazaki wapi nzambe abimisaka ngai na molimo nzambe pa koko bimisa yo mwana nzambe ozotala ngai ezali ki bondoki na nzambe alobi na ngai bino nyonso tu boza bandoki bondo après ça molimo eko pesa ngai explication on azopesa bino zo comprendre soko yo ko vandi mutazo bengo zandoko c'est qui a mekaki ya azapi na ndoki ya négativité azali puissance des ténèbres ko meke kokote neto zana zaka na nzambe bakobenga open ndoki yes biso no tozali ba milimo biso nyonso tozali ba milimo tozali ba milimo na kolobela bino biso un jour tozali ba milimo inférieur tozali ba milimo ya normal tozali ba milimo suprême pe tozali ba milimo très suprême parce que na kati na bonzambe na kati na spiritualité tozali na ba puissance muso ezali faible ba puissance muso ezali awa muso ezali koleka baninga siko yo puissance na ya bonzambe ya spiritualité na ozali na côté nini ozali awa na se ozali awa beza na likolo nzamba sunga bino nzamba sala bino bolamu ozalaki bolamu na tata nzambe bobanga ka bandoki te donc lilo bana nzambe kotamba na vie ya sainteté mama Elaja Nathalie na banga ka nzambe na tamba na vie ya sainteté nzamba sunga bino nzambe wana za malamu bandoki wana bayaka komekanga na ndenge nyonso me bakokanga te bakokanga ta mukete ezala baye na mo nzamba kolakisanga ki wazandoki tala bolama kovana sina makona nzambe soki nazali kotambwa na nzela na koti na environnement ke ndoki moko azawana nga moko na koyeba donc directement na koyeba ke non muto azandoki donc eza des énergies et loko moko
Et ça, na maloba te pour expliquer bino bo comprendre. Et l'autre moko ko leka na kati nanga on zamba tia kati nanga ko yebisa nga ke non muto azandoki. Et l'autre donc il y a une puissance force moko za na kati nanga soki ndoki azam muto mabe azali pembe nanga ba l'équipe pembe nanga. Et l'autre wana on zamba tia kati nanga mbamoko ko détecter muto na zandoki. Bobanga bandoki te. Baza biloko moko amikie bobanga bango te. Yo lero obangi ndoki opexi accès mobima na kati na vie na yo. Kobanga ndoki te. Banga nzambe, nzamba za malamu, aza na puissance. Et on a benga kama kamu na nzambe, eleki ki bondo ki na bondo. Parce que yo tezo talanga, lero lota obimaka ndengeni, obimaka na nzoto. Na mimoni na zaki na Kinshasa, yo za awa na Belgique, okomi na Kinshasa ndengeni. Yo za awa na France, okomi na Kinshasa ndengeni. Bien na mboka na binoko na bulungu ndengeni. Obimaka pe na nzoto. Yo poza moko ya bandoki, me ki bondoki na yo, ezali ya malamu. Mais si quoi bandoki, bakinda ko sala puissance des ténèbres, wana ezali ki bondoki mabe. Ko ezala ki bolam na tata nzambe, bo banga bangote, bo prier, bakobanga bino. Lero zali ko mema vino na sainteté na sena makona nzambe, nzamba batela bino. Mama Elijah nzamba bimisaka e. Mama nzamba bimisaka ngai. Okomona tangu mususu na kati ko sola na moto entel. Peut-être nzamba bimisanga memanga na ndako na yo. Nazo muyoka obino bozolo ba concernant ngai. Nazo aliko mona obino bozolo ba concernant ngai. Yango na osani na eza na kati na famille na ngai. Eza biloko moko te na senga ka ngodo esali na mwana na koko vandit kana va na kiti na osala bino video. Omona ka mbala moko nzamba ko bimisanga na esprit. Nzamba ko bimisanga na esprit memi ngai place ali nkomi mangai. Ozomona. Oza ki bolam na tata nzambe. Bokanga na nzambe wana botanga loba na nzambe tongo bindi pokwa bopesa nzambe wana merci alingi bino oleka nyonso tu donc molimo na nzambe ezala kati na bino nzambe wana protégeaka biso abatelaka biso akambaka biso bandoki babima komona ta ko ya pe bakotisi mutune na kati na ndako ava kotisa kuna osa mengai nzambe ko bimisanga pe na ye na koti na kati na ndako no ndenge bandoki basala biso pe bana nzambe toza bandoki na kokota pe bandoki baza mwana neti fenêtre nge zabo bango baza na barrière moko te tout comme pe biso les enfants de Dieu le tobima monde spirituel toza na posa ya visa te toza na posa ya barrière te o mire oyo bozomona mire boy et na monde spirituel mire résistaka te po okokota esprit na okotisi esprit na kati ya chambre mutu bayeba loki nde bayaka koloka ba akokotisa mutune na kati na chambre ya loki abimi ake tout comme pe mwana nzambe po ya kobondela po na bato neti ngai na kotaka mutu te le nzambe atindaka nga pa bato na kobima pe na mobimba na nga na bimi na kati na hôpital na bondeli mobimba na nga na bimi na kati ndako mutu na moni makampe na bimi na ke mais l'air to bimaka na molimo wana bato baza na esprit pe na monde spirituel bamona kabiso bamona kabiso bamona kabiso po ezalaki bolamu na tata nzambe naza na ebela koloba bana nzambe bokola nzambe akolakisa bino makambo ebele koleka ebele nyonso to nzambe akoprotege bino bobanga bandoki te oyo ezalaki bolamu na tata nzambe tike nzambe molimo santo père créateur de l'univers de la terre abatela moko na bino alingi bino mingi koleka nyonso to botika mabe botika bakifunda na bina mabe akotamba nango obotamba na bakifunda kotonga obotamba na kifunda lokuta ba obotamba na kifunda ya kokosa makambo ba obatamba na kifunda nyonso to mabe obino moko boyebi botika ba mafunda na bino nyonso to wana bokota na nzela bonzambe na kati na sincérité na vérité nzambe wana awalakisa bino bolamu na nyonso to aza malamu koleka malamu ozalaki bolamu na tata nzambe tete na bondela pona mutu nyonso akotala message o nzambe mokonzi na milimo mokende na milimo nyonso to nzambe protéger batela mutu moko na moko akozwa message au Saint-Esprit sosolisa bango yango bayeba vérité po bana nzambe mingi bayeba vérité oyo te yo pesinga makasi lelo po ete napesa bango vérité o nzambe protéger bango bandako na bango kimia na nzambe ezali kona moko na moko nasengi na kumbo na tata pe na mwana pe na molimo santo que ton nom soit béni amen 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 bye bobanga te nzambe alingi bino ndenge bozali na bakifunda na bino wana boke na ngwe pa nzambe ezali mikumba o nzambe voilà o mikumba biba o bolembi na mikumba na bino boya na ngwe pa na ngai ba mikumba na bino bomemaka na mikongo na bino tongo midi poko boke na ngbo boka na sene makona nzambe nzambe wana akobatela bino aprotéger bino o ezalaki bolamu na tata nzambe na mwana mosala tata nzambe mama Elijah Nathalie nzambe na bolingo o akela likolo na se ye moko alobaki na ngai azali nzambe akela likolo na se azali créateur azali nzambe na mavula nyonso azali nzambe bakoko na ngai
nzambe wana batela bino a protéger bino spirituellement physiquement na bolamu na ye na bolingo na ye alingi bino mingi koleka bino ndenge kutu boimaginaka même pas a batela bino amen 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 bye.